Capage TV. Capage TV. Et ça, vraiment déplorable, c'est vraiment touchant. Et ça, la passe, comment la jeunesse, il y a l'élo, balingi quoi apprendre té. Balingi quoi apprendre té, nous sommes des conséquences, il y a ignorance. Parce que ceux qui ont la connaissance, ils ont éveillé. Ma commis, l'homme qui est prudent voit toujours le mal de loin. Naza moko, il y a baillé, église et là ici Jésus. Ok. Ngai babenga Malcolm X. C'est ça mon nom dans ce côté-là. Okay. On m'appelait Malcolm X. Paco Rabanne, le soliste endiablé. Donc je suis soliste de Mbutalikasu. Ok. C'est le premier soliste, j'ai dit, de l'orchestre staff international de Mbutalikasu. Oh. Mais on a pasteur, il y a Azoakio, Ayakikozoabino, mais pourquoi pas, il y a en tant qu'homme de Dieu, aux yeux pour récupérer dans le Seigneur. Faut tout naït. Faut tout na Mbuta. Faut katisa na 17h. Na boatu. Et tozagi na mpila. Et pas ça sous. Ne to katisi moulili, to katisa fleuve moulili. Magna loba, à quoi prouver. To bini. Na Mbuta na katiko. To ya na bakilote. Dans to komi na ngambo ya Kishasa awa. Bakangi biso na basoda, les suspects de la guerre. Capage Télévision, en tout cas, merci d'avoir abonné Nyonson, merci d'Anzambe. Parce que yem tazali mettre à temps et à circonstances, à ça qui tous la vraiment, na banda kuna bino, tous à la tablette, na ba téléphone, za bazo ça la biso vraiment grâce, tous à l'envie pour na roya partager na bino. Et c'est on a za ko partager et puis ko yamba. Ba ça ina Nzambe parce que Nzambe azali Nyonson pour na biso hein. Tous la tête en tous obela autant ba problème de tout le ba serviteur de Dieu moi pour na ngana ko sata une semaine. Natala maté mais vraiment la semaine on a yamba ba ça ina Nzambe. Quel que soit au Zolango, place aux aliments, on a sala musala, oyo nzamba azotina ngana sala. Donc recevoir les hommes de Dieu. En tout cas, nzamba pambola batu za bazana ba hôpitaux, ba bazo belisa batu, ba bazo bela, ba opena message o ezo captiver bango en tout cas, nzamba za na biso. Tous na pasteur Asaf, il y a centre évangélisation Armée des Salis, c'est ça. Évangélique Message du Salut. Évangélique Message du Salut. C'est un peu l'homme, hein, en tout cas. De CMS en CMS en ils ont un pigeon. En tout cas, papa Azaf, bienvenue dans Capage Télévision. On va vous parler sous terre. Amen, amen, amen. Merci maman Cynthia, que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Tous en en bonne santé. Vraiment. Nous avons toujours l'opportunité à ça. Merci beaucoup pour nous. Et tout pas mon équipe Mobimba et à Capage TV. Merci. Merci. En tout cas, déconfinement salami, mais na bamboka mususu amiki dia poto. Tozo kota na malili, mais confinement on dirait salami susu na bamboka mususu parce que corona et zongi to mekaki un peu ko bossa na ke maladie yango ezalaki. Mais yo en tant qu'homme de Dieu, et lingi o la ça vraiment ni parce que bato pe on dirait baté mai na bon sous terre, mamba corona o ezalo gola na mutu na matanga na bembe azomo na bembe boy maweza. Toba okende ko kunda mystère wana obosani na ke nzamba exista. Et ça nini par rapport à mambo nyoso peuple de Dieu et je assumer la minute. Merci, c'est parce que les gens toloba ki na émission les cas qui bandeko ba mesana kolanda Capage TV ba monaki toloba ki était le coronavirus est à cause moko scientifique. Et à cause moko purement scientifique. Alors nyoso yo eza scientifique et outi na maboko abatu. Et outi na maboko abatu ezara na ba répercussion moko ya mabe makasi. Pourquoi? Parce que au romona ke na dimension wana nzamba kotaka te. Pourquoi nzamba okota te? Parce que au romona ba prier alongo la maladie bo ceci mais ça continue à ravager. C'est parce que les gens ont suscité la colère de Dieu. Pour comment susciter la colère de Dieu na ba terme spirituel to benga kango insulte. Insulte, c'est-à-dire bozolinga bosala makambo moko po bo remplacer direction divine. Yango siko nzamba tika komona sundola bibo totala mayele na bino bisike kosuka. Et au mona ketina ta moko bonenge ko limwa d'une manière miraculeuse et puis batu ba okamwa ke et ça tout ça souté parce que nzambe na tawana sikoyo akozwa contrôle pour à continuer plan na o etali humanité mais nyonso wana pe eza ko contribuer sous na ba grand essai en Nzambe pour la destruction de la terre parce que les gens croient toujours améliorer la terre
Or, la terre est en train d'aller vers sa destruction, j'allais dire. Donc, ils ont qui n'est qu'au les autres qui ne sont alors, de là, ils ont ça qui va sa mémoire, et ça va plaisir. Et tant que continuer à vivre la vie à plaisir, la vie continue. Or, Dieu est en train aussi de montrer que Bozo qui est une dépravation totale. Et là, il faut que Ndengenini, il y a qu'à remédier pour nous rezonger pas une ensemble. Merci, homme de Dieu. En tout cas, toi que papa, Ndenge, éducation et puis civisme, on dirait qu'ils aura plasté. Ben, on a eu l'examen d'état lobby. Nous avons un lobby, na boum, beaucoup na côté na bango 7 morts. Débattu à moto et puis finaliste 4, on dirait, ceux qui 5 bouées. Bazali susté batiki biso kaka mkola lobby débandade na mboka et là te dit ma bien en tant que parent non et puis en tant qu'homme de Dieu observation ni nous ça pour mboka côté éducation en tant que parent et ça vraiment déplorable, c'est vraiment touchant et ça la passe comment la jeunesse il y a l'élo balingi ko apprendre ni soit les conséquences il y a ignorance parce que ceux qui ont la connaissance à la éveillé. Ma commis, l'homme qui est prudent voit toujours le mal de loin. Tant que Torozonga na volé au Ezali, il y a éducation, Tolobaka que à peu près le roman Batbaza éduqué pourquoi parce que yébité c'est quoi le diplôme d'état? Est-ce que diplôme d'état Ezali Ezanini Eza lokomoko oyo peut-être na volé koya et même na phase mususu ya vie mais est-ce que aussi les bon moi non noté et ce n'est que le débit comment au cause de folie il y a aucun de ko festoyer za mabete ko sepela mozo sepela tina niveau ya kozanga mayele bolema ekoti oza koyeba sute ke eloko nazo mata machine oyo ekoki ko procurer nga liwa là c'est un problème maintenant des esprits. L'esprit est côté simaya, jouissance wana. Parce que la Bible nous dit réjouissez-vous dans le Seigneur. D'autant qu'on se réjouit, il faut à la paix la parole de Dieu ou ekoyedeo na jouissance wana pour les kabalimite. Mais bon bazo les kabalimite. Abosani ke tukutuku wana eza machine ezo tambola na macadam et alors bazo perdre ma vie par la rise du diable au hasard aux makila facilement parce qu'Azan a besoin de bain de sang à chaque minute à chaque heure. Il y a un même désordre mususu eza signalé dans la province mususu eza par rapport à l'oko na utikoloba les scientifiques le mondain cherchent le sang chaque jour. Tous en ba reptilien, tous en ba mususu ba vivaraneti ba humain mais ba viva par rapport à sang. So makila ezate ba vivre donc faut biloko wana et ça la maranengo pour bango bazala ko continuer ko prolonger reine na bango mais ceux qui batu bazongi na parole de Dieu au monde a ko stopper ba hémorragie ya makasi ya lolenge wana c'est juste manque ya connaissance c'est ça ignorance. Parlons de l'église pasteur Kakenza Soni Kafuta toujours dans de tiraillements la télévision mambo ezo salama na habité tant de la fin t'es beau papa maman Cynthia peut-être au aider peu bandeko bazolanda biso pour nous rappeler bango ba thème auto développer parce que y a un monde qui ça bango idée va comprendre makam tozolobe bon avant toi kende wana na thème na biso to tchango no entre parenthèses parce que son na lobby bongo parce que loko na préparé ki na loba on a kati OK ngona ngana tio tozana wana mais na sali entre parenthèses lokwa na zana mo sali na nzambe en tant que parent ndenge baloba ponga pe nazali moi on a connu na kati église et tout pour moi c'est une très c'est une bénédiction vraiment en tout cas rozala mwana ya mosali na nzambe en tout cas pour na bénédiction pour maman zaki so nga gangi na razu bible tangi mona jeunesse ba komi boy moni boy en tout cas formanga ata la msu na za pembeni ya mama te mena ebiki loko eza mabe o vunga mona sala ngeza mabe o boy en tout cas eza bénédiction mais ba parents o bazali ba pasteur ba komaka na charge ya bana ya biso bana na bino bazali kobota na libala na ba comportement na biso et lo nini o esala ke balo ba prière na bino wana sambela on dirait ba démon bazonga na bana ou bien bana bazala na mususu conséquence ya ba prière ya ba papa na bango ya ba pasteur bien ba maman na bango ya ba pasteur na biko ka lo bana mingi mais et là on y sala wana ke ata moko azala na moi
En fait, n'a expliqué l'origine ya bakam. Voilà. En fait, le problème c'est quoi? Oui. La Bible dit c'est par un seul homme que le péché est entré sur toute l'humanité. Okay. Donc, so lelo lisumu ekota na mokili ekota ki po na mutu moko. Mutu wana ezali Adam. Okay. Vous comprenez? Et c'est par lui que la mort aussi est entrée. Maintenant, c'est par un seul homme aussi que le salut vient sur l'humanité. Okay. Alors, Moutouana, Christ, donc Jésus-Christ. Alors, ceux qui, papa, est pasteur, et l'obité que bana baza, chrétien. Ok. Et l'obité que bana baza, chrétien, tout chrétien. Parce que tant que tu botama, tu botama kanali sumu, maman Cynthia. Pourquoi? Parce que nature tozo me mababenga on nature moko pécheresse. C'est-à-dire, tu bimi na sémence adamique. Okay. Parce que la première sémence oyo est bébaki. Donc pour que Moutou a comme à régénérer de sa croissance il faut apprendre et puis qui c'est Jésus-Christ pour abimana mitambo ya biloko uti kotanga en tant que moi na pasteur. Et nous kolobate le quoi moi na pasteur démon Rolando te. Non, a Rolando kutukuta ko salo susu grave donc qui vous coûte baloba bakino. Et puis na sepene lo moto soulevo lobi yo kolina na liloba. Mama zaki alinga pini alinga loba liloba faut toucher Bible. Est-ce que ebi ke na Bible ezana pasteur mo munene o batu balinga ote ya mingi babenga ke Timothée. Na rancho yoka déjà Timothée za mwana ya molimo ya Paul. Mais na Paul tango aye kozwa Timothée bota ye na nzoto te, mabota ye na molimo. Akuta ki ye na maboko ya mama na ye, OK? Pe grand-mère na ye. Mais grand-mère na ye balobi, maman na ye Enis azaki ko lakise déjà maloba nzambe. Donc Timothée kola déjà yebaki parole. Ma yebaki utilité nango bien te. Il faut siko Paul la récupérer pour enseigner plus exactement. Donc batuming baza na volé wana. Bana pasteur bazo kola na ndako pasteur. Mais ba yebi no valeur à parole te. Bazo utiliser ngote lokola esengeli. Alors dans ce cas ba ko ya victime il y a batunyo ndenge batunyo su baza ba victime ba démon. Mais ceux qui pasteur à Makas, faut bana ko laksa bana na que moi je suis appelé un ministre de Dieu établi malgré la grâce au ezo couler le colon nga mais bino bana nga faut bondi mais la Christ le kola mo kondipe mo biki ici pour besoin pardon et à péché, besoin don gratuit à Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Alors, ce moment, on a passé à Moutou Yiki, Kazo Bimalibanda, Dosa Bissara, ça. Et l'ingolo le baté que ça pasteur. Et l'ingolo bagé moi, na vie, na rencontré Jésus. Donc, c'est très important, biso ba parents, ba pasteur, tout là qui s'acabane na biso na bande quoi famille. Que malgré le ministère n'a pas sabino foufou, malgré relation et ministère n'a pas molabino, mais faut boy amba Yesu oyo a sali etengana zana kimio nazano. Et aspect on a et qui m'a rabattu belé. Na otozala na président na vana putana otozala président Patrice Momso nazaki pa nae, je le salue en passant. Au monde a que bana nae moko bazako kolanda mate ya na église. Bazala kana bavandi pe boloko la bandimi. Papa zoteya, ça c'est bien. Faut moi na pasteur azala kozela mbongo ya 10 minutos francs de te pour kende nango chez Temba. Ozomon mais aye ba ke mbongo wana eza sacré. Faut ngana kota na musala o papa benga mele eza musala mo eza sacré. Et en dehors, il y a ba avantage na yamba Yesu Christ pour na royaume. OK. Merci papa et siko eza kaka obligatoire que na libala bino pe le cause pasteur faut pas mbola pe moi la nuit sabat ça appelle imposition de main parce que na mona trop na mona qui on a libala peñel papa na epé nda pambola qui libala na moni on peut et pas frère Lor Lombo na moni mais moto nzambe yepa ya qui on a Roland. oui voilà. Non mais je dirais c'est facultatif hein. Okay. Parce que na lingité na kende kozala trop carré mais sinon on a généralisé parce que on a comme au monde. Non, Nangolu on a zui ya koyeba mukeli lo banzambe. Nul n'est prophète chez lui. Ouais. Ça c'est Jésus lui-même qui a dit. Alors tango alobi nul n'est prophète chez lui, au moni tant tozo fanda na famille, to la mukanda ku tongo midi pourquoi. Yango moni pe moko ya baspe o esala ke bana pasteur baza na crainte makasité. Hein? Na mi moko ya baspe na lobi te keza yango. Donc c'est pour dire que il n'est pas vraiment convenable hein,
yo moko boti mwana na yo imposer sous maboko yo moko na titre sacrificateur eza passable mais par rapport pe ya déontologie na éthique ya ko préparer mémoire à mwana wana c'est mieux mutu moko ya un autre ministre oyo azana Trump ya ko pambola libala poko pambola libala mama Sinteza Mister Munene est-ce que ebi ke na lobela ki wande ko moko na émission moto zalaki nango bato ebele ba victime na ba mariage na bango à partir ya bénédiction nuptiale otolobaga bénédiction pour muta pambola kalibala fois zala na mandat supérieur parce que Bible c'est le supérieur qui bénit l'inférieur mais na foye ba question eza ne loko yo ba démon ba combattre ka makasi eza mariage na bano ba botama na libala ba bundisa makasi au moins bano ba botama tam so excuser eza terme on a babima na balabala babima ka sans problème même bazemi wana mutako kumba zemi mo akana kite nyoko liete aboti pe normal mais muto a 12e temps so ndako on a bandi malade banda première moitié kuna donc c'est pour dire quoi soko za na mandat supérieur te kozwa oyo ko utemela na Yesu ba démon oyo ya famille ya mwasi to ya mobali ba cause à la supérieure ko le pasteur oyo apamboli ba et comme ça va te balanda biso c'est-à-dire David azo sambela lobi Seigneur délivre-moi des ennemis qui sont plus forts que moi. Donc il y a des ennemis, oyo comme mon ennemi, aza démon ou bien aza mon pagan, mais il est plus puissant que toi. La réalité il y a même dans le monde de la musique. Donc yoko kanisate ke ndenge yokomi musali nzambe ozana ba faculté nyonso. Non non non. Il faut yeba penza eloko nini nazui et puis eloko nini na ko transmettre parce qu'on donne que c'est qu'on a. C'est comme ça que na conseiller loko ezai question réalité ya te ba tu bazwa moyen ya ko réfléchir pour na ko pambola mwana faut mutu wana za na mandat penza et puis pour na ko préparer mémoire na ye pour mon papa c'est mieux mutu mususu asalam pour la moni bozo chama boko na imposition ya ma mariage mais la moni côté ya libala soki la mususu mobali to mwasi bakabwani na ndenge ya liwa wana nde bakomo sundola on va pasteur mususu balongola alliance to kota de men wana metoza na ono te na bikaka bikaka. C'est grave. Merci en tout cas. Papa, tu vas continuer. Tu as documentaire, il y a pasteur Moïse Mbi et Bimi. Na moni ba on parmi bateau pe ba leki na Bethel, na moni ba ancien, bazo relater quand même et tout. Li solo ananga kout na ebi on déjà avant la police pour na tout na après interview, na sala moi brief ya ndenge nini pasteur et tout, bon ba critique et tout, mais na moni documentaire et Bimi parce que la personne de pasteur a qui vraiment salut na mambo ya Eliano ya qui ekendaki pour na yo komona eloko ya bongo okoki koloba nini na bana nzambe puis na ye moko moto na nzambe so azotala ezaka ke la mususu façon pe ya kolakisa te ke o bozomona ngali le ezaka te ya papa mais ezaka nga moko pe na leki na formation eza o bino bozoloba te mais ezaka mususu ebombani mystère ebombanaki to témoignage indirectement question eza bien sauf que na ebité détail moke échappé na visualité donc visibilité plutôt na ngai koloba genre documentaire bato relater ce qu'on est pasteur Moïse Mbi et pena banda ministère na ndenge sengaka papa et tout aboyaka tina ne Bethel etelemine komi wana ba ancien bazo témoigner maintenant ba ancien pona bango eza favorable non moi je dirais que tout ça c'est bien tout ça c'est bien mais nzamba lobi nini na théâtre ya mona lobi nzamba loba nini pona omoni so tangi na mukanda nzambe na jeunesse bazo loba Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Or le mot grâce na place wana elingo loba faveur te elingo loba regard. Donc tant nzamba tali batu nyonso a trouvé que bazalai corrompu yango nde makomi na nzambe zo loba mais tango atali Noé asepeli na Noé. Donc nde to fandi bo ntu muso lande émission peut-être pour na eza émission moko et sepeli si été mais nzambe likolo akotala bo asepeli na Cynthia abia na sepeli makambo lobana mosali na ngazo loba et ko aider bato belé moni l'approbation na nde to na ngo posa en réalité to bima na monde de science to bima na ba fiction to bima na Hollywood
babiloko ezaki torosala pour mokili monake on est dans le vrai. Non. Le vrai, c'est Dieu qui doit éprouver. Et cela est vu par les fruits. On connaît l'arbre par ses fruits. Ok, mangue et koki kobota avocate. Mangue kobota mangue. C'est-à-dire soza mosali yanzambe, tolingi to mona ba fruit ya mosali yanzambe. Un point, un trait. Bato mingi balobaka maman Cynthia ne jugez pas ceci parce que nyonso wana so batie documentaire sur terrain c'est pour vous dire que au moins il faut juger mon touté hein botala quand même. Moi je suis d'accord na lobaki en émission les cas qui bato balandaki le pasteur Moïse c'est un enfant de Dieu qui a appris par Dieu lui-même mais le problème c'est le fonctionnement. Dans le clair, comment on fonctionne actuellement? Est-ce que baye baka musala nzambe malamu parce que oza na bato ebele, oza na ba voiture, oza na beauté ou bien baye ba musala nzambe na fidélité ya bekriti? OK? Na Bible nzambe Paul azoyebisa ba chrétien à Corinthe, alobi na bango alobi Dieu, c'est que Dieu demande ok, à tout le dispensateur de mystère grâce de demeurer fidèle. Mon dispensateur est l'ingé koloba administrateur. Muto yo azoko kamba net société kapach muto yo tia akamba kabilo onyo sowana yende administrateur ya société. C'est-à-dire biso bate tozo administrer maloba ya nzambe. C'est-à-dire balobi muta ko administrer to pas ko kamba maloba nzambe akamba ngo d'une manière fidèle. C'est là où repose le nez du problème. C'est-à-dire tokoki kozwa ba film, tokoki kozwa ba clip, tokoki kozwa tout. Ce n'est pas ce que Dieu a besoin. Dieu a besoin que sa parole soit transmise d'une manière correcte et réelle. Yangonde ko sala sali ya ba âme. No moningai église nangeza message di sali. Pourquoi? Parce que tant on a opé sa sango, sango wana fwe mema mutu na sali. Mais ça te que opé si sango memi mutu comme riche. Est-ce que nous avons riche? Parce que les riches, il y a danger en église. Si y a danger au côté église. Est-ce que nous avons belle de figure? Non. On avait perdu une identité. C'est l'identité de demeurer enfant de Dieu. Amen. Et c'est cette identité que Christ est venu restaurer. À tous ceux qui l'ont réussi, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. Jean 1, 12. C'est-à-dire, tant que vous êtes dans l'église, vous avez un sentiment yanzotote. Vous avez un sentiment yanzambe. Amen. Et on va répondre que c'est bien bon de faire le documentaire, mais pour prôner qui? Pour poto la qui s'anane dans le documentaire. Si Jésus, tozo lakisa mutu. Boso bo lakisa biso mutu, pasteur, ancien, poto kendene wapi. Abaki singa nin. C'est ça le problème. Faut tous aller responsable. Il y a ba âme na biso maman Cynthia. C'est très important. Bato ba olanda biso to ezata ya ba sentimate. Ezata il faut mutu na mutu aluka abatir vie nae na ba structure o ezali solide. Posé pour lobby à côté d'un royaume en Zambie. Okay. Merci. Merci en tout cas, papa. Ça fait ça vraiment bien. Toujours continuer. Thème d'habitude, le rôle et l'apport de l'Église en RDC. Voilà. Voilà. Ouais. Par rapport à thème d'habitude. Rôle. Paix apport à l'Église. Ouais. Ok. C'est clair. Dans la Bible. Ouais. Dans la Bible pour nous aider les téléspectateurs n'habitude. Internautes nyonso. Rôle ya église Jean 3, 3. Balobi, préparer le chemin du Seigneur. Jean est la voix qui criait au désert, préparer le chemin du Seigneur. De quel chemin on est en train de parler? C'est le chemin de rencontrer Jésus. Amen. Toute personne à côté de l'église, il faut rencontrer Jésus. Ce qu'a rencontré Jésus, a rencontré Sali. Wana to parafé dans Jean chapitre
14, verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc Jésus est le point focus d'Issali. Maintenant, l'Église prépare les gens pour les amener à Jésus. C'est pour cela que la parabole dans la Nouvelle Alliance, dans la Bible, au moins ça tanga qui makila, au aveugle né, au moi si mon perda qui moi nanae veva naïd, ba memi et pas akutani na Yesu. Donc bazo la kisaka aveugle akekuta na Yesu. Moi si akufela mobile akekuta na Yesu. Moi si musamali andumba akekuta na Yesu. Donc tout ce qu'on nous montre là, c'est rencontrer Jésus. Et l'Église, c'est au fait cette plateforme, cette institution que Dieu a établie sur terre pour amener les gens vers Jésus. C'est ça le rôle de l'Église. Et maintenant, à partir de là, Maman Cynthia, au Kogi Banda, au Bandisko, au Sosola Yomoko, tant au Bandiko Tuna Mituna, mon sal Nandam tel Natel Bazo Swan. Est-ce que ça rôle à l'Église? Vraiment. Tout le monde dit que na kati ya ville. Est-ce que rôle l'église y a un monde alingaki tout le bel thème on a peut édifier le monde entier. Ba Hollanda de partout dans le monde, boye ba que rôle ya église c'est de te montrer Jésus. Amen. Si tu entres dans une église où on t'a pas montré Jésus, tu es foutu. Mais bien bozo ki ma thème ya boye pour entre parenthèses. Maman Cynthia bombelo kolingolo ba entre parenthèses. Naza moko ya baye Église est là ici Jésus. Nai babengaïna Malcolm X. C'est ça mon nom dans ce côté-là. On m'appelait Malcolm X. Paco Rabanne, le soliste endiablé. Donc je suis soliste de Mbutalikasu. C'est le premier soliste, j'ai dit, de l'orchestre staff international de Mbutalikasu. Et nous, c'est lui-même qui est venu nous chercher à Kinshasa. C'est mon petit frère na âge. Mais na musique, aye ba ki tozana ba yaya moko soki na zui bango musique na ngai hotelema. Aye ko zwa biso na Kinshasa toke Brazzaville. On a fait des phares avec des roga roga. Avec beaucoup de musiciens na mona akutu drummer na ngaza obetela nga drum nga na obeta solo. Emporio akoma leader ya groupe mona Brazzaville. C'est-à-dire nazana monde wana na yebi yango. Donc soko muta a rencontré Jésus ko yebaka kutani na Yesu. So pa kutani na ete na yebaka kutani na ete. Alors ça la faux semblant. Obeso benga na ba terme théologique et faux fuyant. Donc il faut faire très attention ma soeur mon frère. Mon sale Nzambe na ebité musicien soki aucune église et a fantasme il faut koutana na Christ. Mais on sa pasteur il y a azwaki yo ayaki kozwa bino mais pourquoi pas yo en tant qu'homme de Dieu aux yeux pour récupérer dans le Seigneur. Faut tout naït. Faut tout nambuta, est-ce que Malcolm X oui, soliste nanga parce que azagi chef nanga parce que malgré naza yaya nae mais il y a azagi leader la groupe staff international de Mbutalikasu. Position de tir to bandi ko arranger on a Brazzaville. Et ko bimande awa pondia yi muta producer ki pondia to banda coopérer depuis Brazza. Et awa na Kinshasa tango nga na rencontrer Jésus na rencontrer na traverser na biso il y a fleuve, to katisa na 17h na boatu et tozagi na mpila et pas sasu. Ne to katisi mulili to katisa fleuve mulili magna loba akwa prouver yango. To bimi to nambuta na katiko to ya na bakilote. Dans to komi na ngambo ya Kinshasa awa bakangi biso na basoda les suspects de la guerre. Donc to ko l'exabino te bouti na guerre to yebite nani azanani. Mais ngelo ko sovanga guitare. Parce que nous avons une guitare. Mais nous avons bimi wana na bimi ba 19h to bima giwana. Na yebi sinzambe lelo ngai Malcolm na komi mwana nao. Parce que avant na kat se balewana tozonga be mission musu prophétie lobaka prophétie lobaka déjà que yo nzamba poni yo wana to tamula na bambuta na Brazza to lia na biso ba dege ba blogo esengela to tamula na tongo to utina entre to tagi rap ou bien to ke rap. Moi, je suis abîmé, yo, nzamba ponyo. Na alongwa, obika toza ba musicien, alongwa na yo ba ni olobana. Mais tant que koki samaki, tant to ye ko bima na guerre, ndenga na zwaki e kateli na bi Seigneur, je vais te servir à jamais. Donc, et yo na boîte. Et yo ka eloko. Na boîte. Maman Cynthia. Mai ezokota tozo bwaka mai libanda.
plus de 50 personnes na boîte moko à 10 mètres. Alors, ce qui sikoyo to komi na Kinshasa yo ka filme. Tango nga kaka na renoncer parce que la personne qui a rencontré Jésus, il doit commencer par renoncer à la première vie. Maintenant tango on a renoncé, je crois 2 mois passés, nga dans une église na permanence. 2 mois, nazolo ba clair 2 ou 3 mois, na yoki ke mbuta zo lukangai. Il faut to bet album ndia ya financer. Ba lukangai ba yese na za église nga ba yebi ko bazwanga na yebisi bango na sala ki veut na okete. OK. Et puis tout nanga nini mbongo ezalaki parce que wenge musique et panzani. Mbuta gagna guitare. Ouais, a gagné. Mais na ngai na église, mais na bimité soliste principal s'il vous plaît. À 15 années master nanga leki na biso pe kaka na Delvo Denzu Makela ya aveugle yim tabeta position de tir mais na kati ya ba chant wana chant nanga na kati na ba arrangement mususu nga na salaki OK même na sauve qui peut donc au monique wana za ba brèche mususu to fungola ngo pona batu mususu batu bazo kanisa ke na terrain oza na visibilité okanisi oyebite biso to uti loin. Il y a un moment donné, maman Cynthia, n'a qu'à affronter n'importe qui dans le qui ça y est que nanu okutani na Yesu te. Amen. Parce que okutani na Yesu et l'autre mot que salema. C'est comme ça que le lot aux awana poto la sa rôle il y a église vis-à-vis à nation, vis-à-vis à monde. C'est de préparer le peuple, la population contre le Seigneur Jésus tout court. C'est bref, simbango bongo. Parce que ce que pasteur a mis en église Otiga kokuta na Yesu te à rendre un mauvais service. Vraiment. Il y a un moni Thomas, OK? Pardon, pas Thomas, tango Nathanaël. OK, Nathanaël, Philippe a ebisiye, eza na mutu moko kombo na ye Jésus. OK, yo moko omo na ye. Ponga so na lobi na orondima te. Omoni po jo wana zaki logique Nathanaël. Tango aye, ayokeli cousin na ye Philippe aye. Amoni Jésus a prophétisé le colon. Abi voilà un Israélite auquel on ne trouve pas les fraudes. Nakatina. Abi d'où tu me connais-tu? Oyebi nga wapi. Donc nzamba yebi yo. Nde ozolanda biso wana. Nzamba yebi ne yo. Ayebi ne Cynthia, ayebi ne Zaf. Ayebi que non, avant même yo ya awa, ayebi si Nathanaël, avant yo ya awa, na mona ki on a sa figuier. Deuxième prophétie. Vraiment. Donc tu ne peux pas te cacher devant Dieu. A to bombami le bosso batou, au voilé yango, na balbum, au voilé yango, na babeuse, mais yeba ke nzamba yebi ke no kuta inete. Vraiment. En tout cas, papa, ça fait ça vraiment en sorte que tu as appelé un gars il faut bon la motema. Voilà. Donc nazolo bana kutanine na ma campagne, to bandi tambola, c'est mon frère, c'est mon ami, ayebi ke na koma pasteur. Vraiment, album et carton. Vraiment. Mais dans tout cela, mon frère, il faut que Zamba Zarara, Zamba Liboso, il faut to landae, il faut to salela. Non, mais Azalaki d'accord. Il a été convaincu. Il a été d'accord. Oui, oui, mon commun commun pour y avoir un commun commun oui un commun commun je crois au salango nzamba ebi za mambatan tout ça ngabi OK ti to tambola ki pena moi tamulai et puis to kabwani na montiki le wana na mbinza na mati église il est pratiquement na terrain pour na mama mususu azaki au sala. OK tozongela ngo mais siko o bana na nzambe église mpaka na lingomba bazali kosala na minute oyo tozomona basoni bakankeza okoki koloba lango nini po tokoma clôturer déjà première partie ya émission na biso pour te revenir lisusu na ba même sujet papa. Moi je crois que nazolobela bana nzambo baolanda biso que le salut est individuel. Amen. Il ne faut pas généraliser les choses. Donc, ce que vous avez pour lande pour na ba mouvement te, pour lande pour na ba non ya ba communauté te, landa et pour kutananaï. Pour tout l'axabino, je crois maman lobby dans les jours qui viennent, tu na mozindo sur le rôle de l'église. Rôle à l'église, il faut même pas nzambe, et même pas Christ. Christ a même pas tata. Donc, pour yo okutana na nzambe, il faut kutana pe na musali ya nzambe ya malamu. Amen. Pour so kutana na musali ya nzambe malamu te, moya memo pas Jésus, ezate, ako memo na banzala na e. Ako mema yo
na ba carence netinga na uta na monde nazalaki musicien profane otobenga profane donc eza ba musique séculier na terme scientifique. Maintenant soki nazalaka ka muta ya ba soif wana ya grandeur ya buzz azaki nduliste Malcolm X parce que tina Brazzaville les arabes grand bazulanga document pour ba que ça c'est un grand soliste. Maintenant so na landeka soni wana te omoni na ngondi mela ezute na kutani na basala nzambe ya solo bateyinga sans compromission bateyinga sans ko caresser ngai pour que sali ezali, la mort existe et la résurrection existe et la vie éternelle existe. Amen. Alors j'ai compris que non, je dois garantir ma vie à moi. Donc natiki o sengeli natika par rapport à l'exigence à tata et les lobiso toza ko édifier bandeko. Donc mokile komi na noir té et komi rouge té toza ka kawana mutu na mutu sa parcours na mais ce que je conseillerais à l'église, il faut kutana mosala nzambe ya bien. Amen. Tant on a le mosala nzamba bien et l'ingolo bateka azangi batar à cause de la batache à cause de la maman ba faiblesse na humanisme mais du moins Allah qui savent vraiment véracité à écriture pour mémoire par Jésus-Christ. Donc muto a sali so likambute pour lobby au kwe na leadership na mais pour téléma. Amen. So tozo na be mission oyo souci na biso za chaîne opé et innover makasi. So chaîne yebani makasi biso pe to mema message to yebani pe na nzela chaîne. Donc to ko ya te to sala ba aventure. Ko ken église pour na ba sentiment te, pour na couleur te, pour na billema te, pour na temple te. Pour na malilité kende na église pour balakiso Christ yango monaki mbala moko Thomas lobi montre-nous les pères et cela nous suffit parce que ba monaki déjà Jésus maintenant c'est lui qui m'a vu à vie les pères on est comme dimension mususu donc c'est comme ça que tozo ibsaba na nzambe rôle à église simba yango bien eza ko changer vie économique te ils ont changé vie politique. Le rôle à l'église, c'est d'amener les gens vers Jésus. Parce qu'il y a deux mondes. Le monde païen et le monde de Dieu. Le monde païen est gouverné par les politiciens, le grand. Mais le monde de Dieu est gouverné par les ecclésiastiques ou soit les sacrificateurs et autres. Dans terme actuel, il y a une nouvelle alliance, le pasteur, les apôtres, les prophètes. Donc, ceux qui au quotidien monde d'Anzambe, il faut quasi au Tchapembeni monde et à Batu. Hollanda, ba méthode yanzambe pour au kota na bokonzi ya likolo. Vraiment papa omoni ke na quotité pour message wa su kezaki pe lisusu malamu pour na bana na nzambe onyoso bazolanda yo lipamboli ko te pa ina yo pour na clôturer émission et ça biso bien. Na pamboli nzambe surtout na bénir maman Cynthia. Amen. Waza ko yambangai sans condition. Parce que c'est une marque de sa contribution pour votre édification. Et je bénis la chaîne Kapach TV. Je bénis tout le personnel. Et vous qui nous suivez de partout, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Cette bénédiction n'est pas te donner l'argent, mais je te bénis pour avoir une pensée pièce dans le Seigneur et recadrer au fait le système de ta foi na makambo etali bonzambe kola pambola yo zala branché soki nzamba ko sunga biso tokoya pona ko continuer na ba dimension o etali rôle ya église. Quant à moi, je suis pasteur responsable de l'église Centre évangélique Message du Sali à Mbinza Pigeon sur l'avenue Ebonda numéro 13 en Ngaliema. Pouvez nous contacter pour les plus amples informations sur plus 243 9073 73 6 plus 243 9000 qu'est-ce que je dis plus 243 c'est 243 9076 73 73 6 excusez-moi pour na oubli. Donc ceux qui olingi pe kozwabiso facilement maman Cynthia Zali à partir naie tozalavement contacter et rapidement tokoya pour na répondre à la préoccupation na yo peut-être eza ba question peut-être ezali ba difficulté mon songolo peut-être au sala naufrage ya foi on dit mais la sou ba sala nzambe te okimi pe église okenda pe souté mais tu peux toujours renouveler ta confiance envers Dieu et envers ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.
Merci papa, merci. D'abord, oh nyonso balanda ki biso e bandeli tisuka. Bozanga répéter kocha biso na mabondeli, quel que soit place aux ali, pesa mikumba na yo e pa yesu po yende e bito ya na nyonso e pa inaye ye a ko décharger biso. Amen. Merci en tout cas. D'abord, nyonso bazolanda biso pe passer na nzambe nyonso basala ke capage télévision et vivre. Nzambe ya pambola biso pe mabota na biso to kutani prochainement na place au Suki à Kaka, des places de Rubandila. Merci, au revoir et à la prochaine. Pour être chic et belle, Herbie Sarah Amani vous propose des perruques de qualité. Nos perruques sont fabriquées à la main propre et aux machines. Pour Herbie, contactez-nous sur Instagram, Facebook. Notre email herbisarahamani@gmail.com et sur WhatsApp +1 40 36 063 765. Les secrets de la beauté, Herbie Sarah Amani. LM Corporation, une agence événementielle, vous met en disposition mur d'écran LED, un DJ, maître des cérémonies, créateur d'événements, lumière d'ambiance, sonorisation, photo, vidéo. Pour tout contact, 30 bis, rue Denis Papin, numéro 91 240 Saint-Michel-sur-Orge. LM Corporation, les rêves au service du réel. Notre planète joyau bleu, notre terre à tous, voyez-vous cette couleur bleue? Eh bien, elle lui vient à grande partie à cause de l'abondance d'où qu'on y retrouve, avec tous ces grands océans, ces rivières, ces lacs et ces ruisseaux. Laissez-moi vous présenter la compagnie qui a compris l'importance de retrouver la source, l'origine de la bonhomme. J'aimerais vous faire connaître aujourd'hui l'eau Kangen de la compagnie Enojek. C'est une eau ionisée et très alcaline. Bonjour, je m'appelle Lisiane Relin, j'ai 65 ans, survivante du cancer du sein. Pour l'eau, j'allais la chercher et je buvais l'eau régulièrement tous les jours à raison de 2,5 litres par jour. Et la 3e semaine, je dis ça y est, j'achète une machine. Alors je vais voir ce qu'il y a de disponible sur le marché et je vais me procurer une machine. J'ai donc acheté la machine et depuis maintenant bientôt 4 ans, je prends l'eau que je prends la machine qui me fait mon eau alcalinisée. Le docteur Hiromi Shinya est connu dans le monde entier comme le véritable pionnier de la chirurgie colonoscopique. Il a réalisé plus de 370 000 procédures. Il a traité des rois, des reines, des présidents et des premiers ministres. Les facteurs le plus important est l'eau. Boire l'eau Kangen alcaline et ionisée. Le potentiel de réduction d'oxydation de l'eau Kangen est extraordinaire. Il représente environ 30 fois celui du thé vert. J'ai découvert que le fait de boire l'eau Kangen apporte des bienfaits parce qu'elle désaltère. La compagnie Enojek était fondée. Elles ont introduit une machine qui pouvait reproduire les mêmes qualités bénéfiques de ces sources d'eau. Capage TV.
Capage TV.